Nous avons fait honneur à la démarche républicaine pour asseoir la religion de ceux qui nous ont invités. Et comme vous savez, l'instruction est secrète et inquisitoire. À ce jour, nous entendons fixer que notre client qui a été convoqué ou invité à titre de renseignement n'est en rien lié au dossier que vous savez qui appelle la clameur actuellement. Et en tant que père de famille, il a fait son devoir républicain. Et c'est pourquoi nous avons été ici et nous vous remercions. Merci. Et j'entends fixer aussi à l'attention de tous et de ceux qui s'interrogent que notre client Israël Mutombo n'est pas plaignant, ne s'est jamais plaint contre qui que ce soit et que cela soit retenu une fois pour toutes. Merci beaucoup. Oui, ok. Boye inabiso na kati na isika oyo toyebi keza secret pour na moto moko te. Donc tout le monde qui na kati ya réseaux sociaux, tout le monde makelele sur Madame Marianne Toumba. Et le boye inabiso ezali tout simplement parce que l'État a bengisa qui client biso ndeko Israël Mutombo pour ayako renseigner yé parce que azali parmi ma victime. Il y a mingi ya koloba elingi kozala kaka que yé nde muto afundité. Pour ceux qui totali na makoki ya l'État azali pe na aptitude ya ko poursuivre mutu oyo azali ko sala mateba. Yé pe azali victime batuni e kaka mais to mona ki na kati ya ba photo ba vidéo elongi na yo est-ce que yebi makambo ya yebi yango. Donc ya inyoso yango wana. Donc yé pe na kibomo Christo na ye akoki ko funda bato te. Donc ya ko sala pona mboka pona ekolo pona l'État pona ko accompagner poto za la sécurité PP sociale ndenge to zakala yango. Nous avons fait honneur à la démarche républicaine pour asseoir la religion de ceux qui nous ont invités. Et comme vous savez, l'instruction est secrète et inquisitoire. À ce jour, nous entendons fixer que notre client qui a été convoqué ou invité à titre de renseignement n'est en rien lié au dossier que vous savez qui appelle la clameur actuellement. Et en tant que père de famille, il a fait son devoir républicain. Et c'est pourquoi nous avons été ici et nous vous remercions. Merci. Et j'entends fixer aussi à l'attention de tous et de ceux qui s'interrogent que notre client Israël Mutombo n'est pas plaignant, ne s'est jamais plaint contre qui que ce soit et que cela soit retenu une fois pour toutes. Merci beaucoup. Oui, ok. Boye inabiso na kati na isika oyo toyebi keza secret pour na moto moko te. Donc tout le monde qui na kati ya réseaux sociaux, tout le monde makelele sur Madame Marianne Toumba. Et le boye inabiso ezali tout simplement parce que l'État a bengisa qui client biso ndeko Israël Mutombo pour ayako renseigner yé parce que azali parmi ma victime. Il y a mingi ya koloba elingi kozala kaka que yé nde muto afundité. Pour ceux qui totali na makoki ya l'État azali pe na aptitude ya ko poursuivre mutu oyo azali ko sala mateba. Yé pe azali victime batuni e kaka mais to mona ki na kati ya ba photo ba vidéo elongi na yo est-ce que yebi makambo ya yebi yango. Donc ya inyoso yango wana. Donc yé pe na kibomo Christo na ye akoki ko funda bato te. Donc ya ko sala pona mboka pona ekolo pona l'État pona ko accompagner poto za la sécurité PP sociale ndenge to zakala yango et salemi yango nde bobona kibiso na kati na isika o. Merci. Nous avons fait honneur à la démarche républicaine pour asseoir la religion de ceux qui nous ont invités. Et comme vous savez, l'instruction est secrète et inquisitoire.
À ce jour, nous entendons fixer que notre client qui a été convoqué ou invité à titre de renseignement n'est en rien lié au dossier que vous savez qui appelle la clameur actuellement. Et en tant que père de famille, il a fait son devoir républicain. Et c'est pourquoi nous avons été ici et nous vous remercions. Merci. Et j'entends fixer aussi à l'attention de tous et de ceux qui s'interrogent que notre client Israël Mutombo n'est pas plaignant, ne s'est jamais plaint contre qui que ce soit et que cela soit retenu une fois pour toutes. Merci beaucoup. Oui, ok. Boye inabiso na kati na esika oyo toyebi que ça secret pour na moto moko te. Donc tout le monde qui na kati ya réseaux sociaux, tout le monde y makelele sur Madame Marianne Toumba. Et le boye inabiso ezali tout simplement parce que l'État a bengisaki client biso ndeko Israël Mutombo pour ayako renseigner yé parce que azali parmi ma victime. Il y a mingi ya koloba elingi kozala kaka que yé nde muto afundité. Pour ceux qui totali na makoki ya l'État azali pe na aptitude ya ko poursuivre mutu oyo azali ko sala mabeba. Yé pe azali victime batuni ekaka mais to mona ki na kati ya ba photo ba vidéo elongi na yo est-ce que oyebi makambo ya ebi yango. Donc ya nyoso yango wana. Donc yé pe na kibomo Christo na yé akoki ko funda bato te. Donc ya ko sala pona mboka pona ekolo pona l'État pona ko accompagner poto za la sécurité PP sociale ndenge to zakana yango. Nous avons fait honneur à la démarche républicaine pour asseoir la religion de ceux qui nous ont invités. Et comme vous savez, l'instruction est secrète et inquisitoire. À ce jour, nous entendons fixer que notre client qui a été convoqué ou invité à titre de renseignement n'est en rien lié au dossier que vous savez qui appelle la clameur actuellement. Et en tant que père de famille, il a fait son devoir républicain. Et c'est pourquoi nous avons été ici et nous vous remercions. Merci. Et j'entends fixer aussi à l'attention de tous et de ceux qui s'interrogent que notre client Israël Mutombo n'est pas plaignant, ne s'est jamais plaint contre qui que ce soit et que cela soit retenu une fois pour toutes. Merci beaucoup. Oui, ok. Boye inabiso na kati na esika oyo toyebi que ça secret pour na moto moko te. Donc tout le monde qui na kati ya réseaux sociaux, tout le monde y makelele sur Madame Marianne Toumba. Et le boye inabiso ezali tout simplement parce que l'État a bengisaki client biso ndeko Israël Mutombo pour ayako renseigner yé parce que azali parmi ma victime. Il y a mingi ya koloba elingi kozala kaka que yé nde muto afundité. Pour ceux qui totali na makoki ya l'État azali pe na aptitude ya ko poursuivre mutu oyo azali ko sala mabeba. Yé pe azali victime batuni ekaka mais to mona ki na kati ya ba photo ba vidéo elongi na yo est-ce que oyebi makambo ya ebi yango. Donc ya nyoso yango wana. Donc yé pe na kibomo Christo na yé akoki ko funda bato te. Donc ya ko sala pona mboka pona ekolo pona l'État pona ko accompagner poto za la sécurité PP sociale ndenge to zakana yango et salemi yango de bomona kibiso na kati na esika o. Merci.
C'était comme une rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité.